Voilà, voilà tout tu colanda Ikeyuma tout cram la freestyle. Il a facilité, même maintenant le a facilité. Au la âge à Moutango 11 ans. En cram la freestyle bandé na suka. Il a facilité. Naebi maintenant le a facilité. Naebi. Il a passé. Est-ce que vous voyez abanda ko ka ba kulutu ne ba sala et crotier et puis akomaraye moko. Avantage n'est pas comme Maraïe Moko. A bêté le biseau déjà des freestyle. Facilité. Ah, toi, ok, on a troisième freestyle pour ACP Sabiso. Pour ACP Sabiso. Il y a des gars. Quand tu as la énergie à bouer, quand tu as la âge à bouer. On a pas PV Zobima. Oh, mais ça, ils ont blagué. Et qui est dans la classe? 5e. 5e. Oui. Quand tu as là, ndenge vidéo no etamboli et puis si on peut moins succès Ikeyuma paye moi ndenge no les gars Ikeyuma est-ce que na classe na succès aux na âge non oyo et déranger classe non té et déranger classe non té alors pour ça na tanga na sa arabe donc pour ça na tanga na tanga université na continuer beti na arabe ndela mo. Ok. On sala on arabe mais concentration na pesa on mimi na classe hein parce que so na ko ma couper ça grâce à classe muteseli ngana ko ma wako na ko ma couper ngamoko sur classe té mais le open na ko ma compléter jamais na abandonner classe kali ko arabe bo so lobby et ko inango ou be parents ipsotika o tika té et singa otanga donc courage nanga na singa ba soutenir nga na tanga pour na sala arabe na tanga université donc la classe amina yawa Toki nabino souci ya leki souci ya master souci ya mwana Toki Ikeyuma to soutenir ye ka ndenga lobby atanga informatique ne malamu pour aligner musique na ye maligner musique te ko le grande classe. Pour classe ndem te sala ke akoma banzembo na ye. Et vous avez vraiment quitté comme casse. Na lingito kineli susu na troisième freestyle hein Ikeyuma. Ezali? Oui, ezali. Voilà, toi qui na troisième freestyle ingénieur Junior Kassanda CP Sabiso pour la ligne Ikeyuma ACP Sabiso ka ndekoleka. Kulutu wanju linga lokolo paka. Ozoka le maître Christian Bosembe. Moi na ye. Oh moi na bino. Oh moi na bino. Maître Raphaël Kibuka. Les DG. Oh moi na bino. Bote ma boko. Papa est belle. Oh moi na bino. Bote ma boko. Mpeve. Voilà, MPV hip hop yango yo tout ça toujours ya ko sepela ensemble na Ikeyuma na base na ye baike Cité baike ba ho sepesa biso penza makasi mingi Ikeyuma ozana kasa MPV hip hop toko tiko penza boete ekoleka opete tozana partie monte bien partie ya artiste pesa moninga toli est-ce que oibi MC Babi? Oui, naebi. Oka banze monae. Oka banze monae. Tous on a besoin autant la caméra so ko pesa MC Babi Toli et Rosanin. Toli non pesa MC Babi. Maneto to rosa après pour ba âge mort hein. Courage ga pour emba bien na pesa courage pour emba bien. Naza mbali acha wa société OK liboso. Iso peto banda wa boy. Yango pe le loto mo ke liboso mais na CP penande na yo ki a mo cantonner yango na PC sous courage akende liboso biso peto ya. Voilà, voilà malobaya Ikeyuma parce qu'il y a ndeko na MC Babi vraiment qui to comme kasi courage et belé déjà maman na koko master donc nzembe kangi déjà nanga zo kangote okompe déjà star quoi comme déjà ndenge ki mpeve. Toujours le roi to qui na biso ko chité déjà na soka émission na biso ingénieur to ko ba c'est le moko ya biso moko ki PV ça va
Ok, voilà, ingénieur Abi, ça va. Pour Nangonga, Ngonga, Ike Yuma, Lilobani Nokoza Nango, pour Nakope, ça va fan Nayo, au Bazolanda, on PV hip hop. Bafan Nanga Lilobana Nango, Bafan Nangi Bele, Balwagi, Mbana Boy. C'est bon, ça, la rabalinga, sous classe T. Et pour voir qu'on a préféré appeler la classe quoi. Na tanga na préféré classe ko la musique. Mais comme si na pesa volonté na on a eba, ya on a au moins ça la chic rap. Bon, pensez de gagner na sala rap na kinda classe T, na kinda classe. Na 11 ans na 5e. Ba mso ana 11 ans mais ana 3e. Ana 2e na ba commune reculé. Au moins mais na 11 ans na 5e. Mais na wabi tege bo penser tege nga kinda classe te nga kinda classe na tanga ça pe petit na sona uti classe na ena ndaku na wando tanga bakae sur R sur poso sala ngo inspiration ye ando sa wa rap na nga tanga pena me mbote na opesa na batu bolanda nga ba penser te na makanisi wana wa pesi mbote na nga mena na batu bazolanda na batu bazotanga maboko ba wa yo gagi na pesi ba pena mbote na malobé zanganga quoi. Merci na Ike Yuma pour na koleka la émission PV hip hop. Merci na no pe bandeko papa Trésor Mboma to pesi ba mbote belé batela rara petit na biso moi na biso camarade na biso batela bien PC toujours ba PV ki bo papa biba na baza ba richesse bana baza ba richesse na ibike Ike Yuma za richesse pour na libota nao et osimba bakoko ba osunga merci na bino bato nyonso bozuli baku ya Rolanda biso e bandeli tina suka to pesi bino vraiment merci à trop boko ba toujours na ko soutenir biso na pesi merci na biso bez merci na Kinshasa communication merci na CV centralisaire vous avez vraiment belé ya ko soutenir biso vraiment well of hip hop bakalate na main tozala wana ensemble na équipe mobimba ya well of hip hop tokoya wana pona rotaki mpeve tokotambola vraiment ça dit to somba ba t-shirt tokotambola po ezala vraiment mpeve makasi peve na biso tokomi na suka quoi voilà kulutu wanju linga lokolo lopaka mpeve